Thank you.
somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Fête ya bonane oyo ekoleka kitoko awa chez Djonga 2 ba organiser mo bange na événement na cadre ya ko fêter nouvel an to bonane samedi le 1er janvier 2022 ekoyinda mabe awa na mo bange na événement fara tuna ngai nini bokozwa fara ya solo wenge pusana to vanda na quartier latin fara awa nani aleki nani abetaka makasi nani abinisaka bato Talatina bazali kobengisa bino mokolo ya samedi 1er janvier 2022 awa chez Djonga 2 Ngandantaba oza kolia oza kobina oza kosepela na musique ya kitoko pe événement oyo okovivre ezala nanu te na 20 € ya pamba okoti pe ovivre événement osepeli bonane na yo joli kitoko a moins te à partir ya 20h ti nde concert wana kosila chez Djonga 2 suka na événement samedi le 1er janvier 2022 kozanga te kolinga te babetelo lisolo awa na Ngandantaba chez Djonga 2 oyo ezwami na 12 rue puis Dixman 94 310 Orly awa na kati ya Paris boya ko vivre événement fara wenge pusana to vanda contre quartier latin nanya ko gagner nanya ko binisa batu bonne année. Cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois Nzambe ya loposo okomaki na poso lokwa ya nyama lokola ya nkewa lokese to pengando Dr Guilain le Bourgeois azozongisa poso na o neti na filme. Pour être belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye bazui wapi. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya ndroi. Ta ya kilo wanga. Ozui wapi. Côté Guilain le Bourgeois, pouvoir à l'opposition. Faut vivre parce que pour les avoir besoin, ils ont des places dans mon corps. Pour faire une benda beauté. Olingi bando benda beauté. Oza na poya ba bébé. Oza vraiment taille bien. Tibeleza malunga fuma mwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à Kimplessé, Bandouville, Matadi et à Boma. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Maman. Fo na ngai natinda mbongo mama tokela ngandako ukangela ngaba photo na ba vidéo na komi na 3e niveau 4e niveau mama tala ndako les deux même pas étondi maman les deux antennes o wana ni kamuyo to silika yango wana ndako ni kake sila na yango ndako nde sila kara mais foti na ngai te monta kima na mbongo eza makango yo ngai nalinga mbongo nyoso nga natinda po tokela ngandako yo kangela ngaba photo na voisin ko sanga ndako komi na 3e niveau mama to kabwani. Linda, na biso solution ezali na matrave. Nga na pesa confiance aka na matrave. Na suka na matrave. Bango nde batongeli yo ndako. Bango nde batongeli nga ndako kitoko, bango so kitoko. Bango nde basiliselo ndako nga na moni wana. Bapesa nga formula. Ya solo. Bapesa nga formula. Tokota na matrave.
bienvenue chez Matraf. Matraf est sa société de construction où ils ont tourné la bino bandako n'a pris assez. Ils sont dans Matraf ceux qui ont tourné le installation ya courant ya ofele. Ba travailleurs na biso, ba travaillaka de 24 heures à 24 heures. Matraf ils ont tourné la baïbaza na mbongo, ceux qui pesent mbongo. Kaka Matraf a kotongola yo ndako kitoko. Ya nyongo. Na yebisa ki ata oza na ndako eza inachevé Matraf akosirsila yo na pia se Matraf eza place akobunga te toza na Kinshasa Gombe avenue province numéro 167 croisement Colonel Ebeya. Na Lubumbashi toza na centre ville avenue Maniema numéro 18 référence église Andeyo. Et puis na Likasi toza na centre ville avenue du Golf. Na Kolwezi toza na boulevard Lumumba coin ke push. Toza pe libanda ya mboka na Risi toza na ville ya Astrakhan. Bongo na Afrique du Sud. Mbadi mama monwe na Afrique du Sud toza na Johannesburg. Papa pesanga no numéro na bino ya Matraf. Plus 243. Plus 243. 97. 97. 544. 544. 48. 48. 43. 43. Na Matraf ata Teresa vie biso mo to yaka to sali étude ya mabele. Treba to redanser, bientôt to malikolo. Na Matraf qualité, rapidité et faible prix. Matraf, miroir de l'architecture mondiale. Bisous bas. Matraf, le miroir de l'architecture mondiale et le numéro 1 de la construction de bâtiments modernes dans le monde. na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza ata ile makambi maman Nicole Malonga telemi wana ni malata sula milaite anabuwaka na ngatai maman Nicole Malonga makambi na kama kilo mkusi sa complexe una solinga mezi nyoso linga solinga ekokayo kota papa nebiso Yasika Eye. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, est là pour vous satisfaire bien sûr les femmes, est là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches. La pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus.